Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israel Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste et troisième millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais. Défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir c'est pouvoir, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Yahweh, sunga peuple congolais, bitumbo tozobunda, ezaya nzoto te, ezaya molimo. Archevêque Koutounou Fernando, Yahweh, sunga bishope, John Makiese, bitumbo azobunda, ezaya nzoto te, ezaya molimo. Pasteur Placide Jésus, Mok Padiko, Congolais telema bipai bisosa, Isaac Mabaka, l'étoile d'Afrique. tenons-nous la main dans la main. Tobeteli Yesu Kristo mulolo mulolo Le Congo ne tombera jamais na komona Yesu ekokende liboso dorkase okamota zala zembingana na Tozo comprendre te babonne na biso bazo comprendre te ne la fille de la patrona a comprendre te hein vous avez peut-être Pépé Calé aux années de quoi Pépé que vous avez poussé Pépé Calé ou bien neveu Pépé Calé ou comment tozo comprendre te et l'union c'est qui va donner mal quoi Pépé Calé mais voir Pépé Calé ne soit Pépé Calé conseiller spécial ya Empire Bakuba oyo papa Kandolo alandanga tina ndako na enveloppe penza ya lolendo ya kitoko poto matza Empire mais na bisake moi Mbuta Nzala je chante pour la gloire de Dieu eza lokola bino ba Mbuta Nzala donc baza ebele on a koko tanga te mais Mbuta Nzala c'est Mbuta Nzala Pépé Calé mais ba voix ba timbre vocal ekokanaka nango ezali ngate ezali nzambe. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israel Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste et troisième millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais. Défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir c'est pouvoir, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Yahweh, sunga peuple congolais, bitumbo tozobunda, ezaya nzoto te, ezaya molimo. Archevêque Koutounou Fernando, Yahweh, sunga bishope, John Makiese, bitumbo azobunda, ezaya nzoto te, ezaya molimo. Pasteur Placide Jésus, Mok Padiko, Congolais telema bipai bisosa, Isaac Mabaka, l'étoile d'Afrique. tenons-nous la main dans la main. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israel Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste et troisième millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Peuple congolais, défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir c'est pouvoir, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais. Archevêque Koutounou Congo. Allô? Non, c'est carré, bon, n'ayez pas y est. Allez, bon, je sais qu'on
grande journaliste en mboka na biso mikolo oyo batenga show babifu kaka Dorcas kaka moye te non nga nalingaki obenga mpo tala koyamba bato wa nani chaîne na bino epuis nini le Congo ne tombera jamais nakata nanu le Congo ne tombera jamais. Normalement, fallait bobenga pour ce yamba bino bien maman Dorcas. Non, makambo ezebele orphelinat bien rejeté par les bâtisseurs. Il y a papa Victor Bwanzambi, maman Jeannette Bwanzambi depuis États-Unis. Bon, awa nazali kokamba bango bakitaka basunga mpe baorphelinat mosusu kopesa babiloko par-ci par-là bademine ezaka baorphelin pamba te mais bazosoutenir na bavef bafan abandonné bafille mère barbinos donc toute catégorie ya baveugle et puis voilà homme vivant avec handicap bazali kosunga alors responsabilité eza monene tout de suite là nauti toujours na badémarche kaka mpo bademini quand même bazala valoriser maman Dorcas Mundele. Le Congo ne tombera jamais. Il y a papa na biso John Israël Makiese descendant Fumuki Mbangu. Descendant Fumuki Mbangu donc ministre de la défense na kati ya gouvernement Lola. Vraiment ministre de la défense na kati ya gouvernement Lola et puis azali penda moto yo tolingi mingi. Nzambe apambola yo, homme de Dieu, te portera vraiment à cœur. Mbutanza la chante pour la gloire de Dieu. Je suis là, maman Dorcas Ayeko Kanganga Lelo Penza Nakatia. Pierre rejeté par les bâtisseurs. Donc voilà, je suis là. Aïe. Quelle surprise! Surprise. Merci beaucoup. Le Congo ne tombera jamais. Nakangi tous les 4 coins à monde na pesi bino bambote la bino partout côté et zombino ba o nyonso ba sabuna na le Congo ne tombera jamais pe ba o ba sabone na nté na singi bino bo s'abonner pour beaucoup ta ba news ya bien ba information solo et beaucoup ta émission nanga oyo bolinga pe bo préféra parole de vérité oyo simple servante na bino mosal na bino moumbu na bino oyo asopela kabino ba information ya solo invité na biso ya mokolo ya lelo abengami na kombo ya frère Mbuta Nzala oyo azosala fierté ya Congo oyo aza moko ba mise chrétien awa na République démocratique du Congo. Papa Mbuta Nzala mbote na yo. Merci bien maman Dorcas Nzamba Pambola bino maman Mundele. Mbuta Nzala chante, je suis là pour la gloire de Dieu. Bon, Nzamba Pambolo Mamundele Dorcas, la grande journaliste en Mboka na biso. Au salinga surprise, mais je suis trop fier, nazali très content parce que émission ya le Congo ne tombera jamais. Et ça émission ezali kolandama mokili mobimba dans le monde entier. Alors tango eko zongai, eza Nzambe nde alingi ke mokola lelo na landa. Puis bande konyonso bazolanda biso Nzambe a pambola bino. Toi qui as un problème, je sais que la solution c'est Jésus-Christ et la seule solution. Esaïe Kaka. Donc, que le bon Dieu vous bénisse. Merci beaucoup de redécouvrir Papa Mbuta Nzala. Papa Mbuta Nzala Mbarandine to ebate ceux qui Papa Mbuta Nzala ceux qui Pepe Kalenda c'est qui to ebité. Ceux qui aza cousin ou neveu ya Pepe Kalé to ebité. Nyonso wana boko découvrir ngona masona biso mokolo ya lelo Papa Mbuta Nzala avant tout okota na mozindo ya likambo na biso ya masona biso ya mama na likambo na biso ya mokolo ya lelo Docteur Omar mwana musoela solo alobi non bozo kumisa pe Papa Mbuta trop boye bisano Papa Mbuta sana eloko moko afa bokuta na masona bino na yoka esalanga bien Zame to beteli Yesu Kristo mulolo yo ignorance yo
ignorance bato na mokili ye ignorance bomaka ignorance motanzala nzembi omonaka kaka mabeya baninga mabeya yo moko omonaka te mama ye bana ya baninga nde banoki yo kindoki ya bana na yo monaka te o lolendo na yo moko monaka te mama ignorance mokili bebi pona ignorance bandeko tokomi kobomana pona ignorance bandeko mon peuple périt faute de connaissance. Ignorance boma papa na mama na yo. Ignorance osilisa bandeko libota na bino. Pona mbongo, mbongo mabe. Dorcas yo kambutanzala lele naloyemo le Congo ne tombera jamais au nom de Jésus-Christ nabi biso yo oloba kolinga kanzambe na motema mobimba ba jeune ba retraite sala katango nyonso moninga na yo lingaka yete o ndenge nini okolinga nzambe omonaka te o ignorance yo le Congo ne tombera jamais ye na kombo na Yesu ekokende liboso Dorcas okamota nzala nzembinga nale nalela ndenge kani. Merci beaucoup, Papa Mbutanzala, Nanzembo Kitoko, Docteur Omar, moi, je suis là, solo, Oyoki. Voilà, Papa Mbutanzala, ignorance. Papa Mbuta, tu dois comprendre, babonner la biso. Bazo comprendre, né la fin de la patrona, à comprendre, hein? Vous avez peut-être Pépé Calé, vous avez de quoi Pépé, vous avez cousin à Pépé Calé, ou bien neveu à Pépé Calé, ou comment vous avez comprendre. Et l'on essaie qui va nous mal quoi Pépé Calé, mais voir Pépé Calé, nous sommes Pépé Calé. Merci beaucoup, maman. Je n'ai pas l'habitude d'ajourner les questions qui me sont posées. Il y en a toujours. Moi, je suis Mbutanzala, je ne suis pas Pépé Calé. Pépé Calé, na koko boyaye awate. Azali baoba musique nabiso, il a connu à Yebi Nino Koyemba. C'est un grand chanteur, Mutakoboya Pépé Calé Namboko Azate. Mais à mon sens, Nzambe Asama Kamdenge Wana. Il y a des gens qui se ressemblent comme ça, sans pour autant être bandeko. Et puis pourquoi pas timbre vocal na biso bato kokanaka. Bandeko ya Pépé Calé, laisse-moi te dire, moi na Pépé Calé Patrick Yampanya, alandanga tina studio pa J7 tuka na 16e rue. Un grand ingénieur en mboka na biso place wap na sali ignorance. Bayoki se banzemba bandi kolela, ingénieur akati, yepamba te, conseiller spécial ya Empire Bakuba. Oyo papa Kandolo. Alandanga tina ndako na enveloppe penza ya lolendo ya kitoko poto matsa Empire. Mais naibisa ke moi Mbutanzala je chante pour la gloire de Dieu. Yepamba te bandeko sai fiston na ba producteur ndenge na ndenge balandanga pour me produire. Mais naibisa bango moi je chante toujours pour la gloire de Dieu. Yandi Mos qui est un grand artiste comédien mboka na biso Yandi Mos. Aya pena ba producteur mi balé mususu to kende pa vina Mbutanzala ba produire ye boye baye to monter Empire oboye na boya Paul Ndombe papa Paul Ndombe que son âme repose en paix abenga ngai na bureau na ministère ya Kintile art mwana voix zanango ceux qui to yembi na ba angle boya yampanya ekozala bien mais na bise papa moi je chante pour la gloire de Dieu abi félicitations kobaka kandenge wana mais yeba kozana voix moko ezali spécial ezali rare ya ba voix auto lukaka ezali kola bino ba Mbutanzala boy donc baza ebele on a koko tanga te mais Mbutanzala c'est Mbutanzala Pépé Calé mais ba voix ba timbre vocal ekokanaka nango ezali ngate ezali nzambe. Je te dirais qu'à l'époque maman Dorcas ngana yemba na changea ba voix pona nini poka na bino ba journaliste papa bolo abonza kwa à l'époque na sa émission nganda banganga abi journaliste nyoso makasa ko yamba za oreille a poser question toujours ya Pépé Calé parce que boza timbre moko et c'est ce que je vois maman Dorcas ba journaliste ndenge na ndenge ba posanga même question donc voilà c'est un peu ça à l'époque na changea ba voix album aliboso sala mpe valongo na yemba na timbre vocal wana te na yemba na timbre alikolo
Yawe ngeme bika beto pamba ve Yawe ngeme tina mpeve ya longo ba étudiant nyonso ngeme bika ba upamba ve Yawe ngeme bika peve ya longo ba papa Enoch ba yebi prophète Enoch Brunel leki na biso Brunel azo mata na studio makasi mwana Joël kufuna ingénieur ayebi yango makasi. Vous voyez, balanda yango ndenge façon nyonso na chanja ba voix pona nini songi yango na loba toujours Dorcas en tout cas limbisa ngai lelo ko na mono na koyebi so na kobomba te partout yo le gabe mission nyonso ozanga ka bota songi te journaliste abongi na songi te ngana tsaka songi te papa mbutanga lo bande vérité za bokabwani te yo zo imite mungora batu to lo bato za des problèmes ngongo abatu nzambe nde apesa ka mungongo Nzambe yo moni ko imite pepe galeza maya lobo. Eza maya lobo te. Eza maya lobo muta kosote. Okosala mwana ya pepe kale ayebisanga boyabi ku imite mutu na nzembo na ye wa yemba ça se comprend. Obi yemba na ye ça se comprend bien oza ndeko obi oza cousin ndengo lobia wa mwana ya boye ndeko. Mais yo oza ndeko te makila moko te ninte mais ezali grâce exceptionnelle nzamba salio. Et nazaso ina yembi bongo bazolela kaka donc c'est comme ça mais c'est Mbuta Nzala qui chante pour la gloire de Dieu. Voilà Maman Dorcas tika songi natika songi tena le bande ba vérité frère Mbuta frère Mbuta femme ya pepe kale tonga zaki na bon moi pe asona mama otokufa tonga zaki na bon moi ça ndoko yoka ozo yemba voix ya mobanda abande ko déclarer te pendant le baptême. Non, c'est-à-dire yé aza moto yo que son nom repose en paix. Azali moto ya lingaki nzambe abanda kolinga nzambe mingi. Tango yoki moto azoemba timbre vocal escokan na ya molonga na yeke, il chante pour la gloire de Dieu. Zala ki size ya esengo pona Maman Pauline que son nom repose en paix. Donc zala size esengo nini size esengo eno ya pasi na motema. Banda ko sepela ngo mingi lokola ba mingi o ba yape pa Christ na nzela na ngai baza ebele na kokoloba voire même par-ci par-là na monde. Yo yebi yango tina koloba mingi ezate. Vraiment merci beaucoup Papa Mbuta. Oui maman. Et tant que pasteur, dis-moi idole na yo na musique ezarana. Ngai idole nanga na loba eza nani papa Mete frère Mete abanda koyemba ceux qui mutali bosa chaka nani nzembo na cassette parce qu'à l'époque biso to banosa ba cassette to banosa ba cassette to banosa na ba studio nini analogique oya nani aminene boye mona lokola ba jantre boye na basango malamu à l'époque banonande on abimisa ki mpeve alongo Yawe ngimebika beto pamba ve Yawe ngemetina mpeve ya longo kembona kembo kuna na lola n'époque wana tango na changer ba voix na yemi ba timbre wana bango déjà basala batalatina Talatina ngai nalanda kakolo Yesu Talatina ngai nalanda kakolo Yesu Oh Yesu atonda bolingo donc wana nde asali nde na bona bando lande pi na bando sepela voilà baza ebele ndenge wana ebele voilà merci beaucoup Papa Mbuta Nzala merci beaucoup na ba réponse nos opesa biso Papa Mbuta bana poto bana Brazzaville bana Angola bani baeba nzembo ni pe album ni oyo bimisa e cartona batu ba yoka ba sepia non nasala PV alongo le tout premier album puisque tant on a zoyemba tozemba na bande comme suba Denis Ngonde ba Kulma Tope ba Kunda Sister bande ko ndenge ba musicien so to na yembi kaka boye komyo ozemba kwa pepe kale oh yembi boye bimi ko empire nde na yeko changer timbre vocal na ngana yeko sala album na ngali boso PV ya longo mokili mobimba ba yebi na changer timbre na komi ba timbre alikolo lokola ba nani ba prophète Enoch nena komi koyemba Yawe ngemebika beto pamba ve Yawe ngemetina mpeve ya longo ba étudiant nyonso ngemebika ba upamba ve Yawe ngemebika peve ya longo Yawe kembo na kembo kuna na lola kembo na kembo kuna na lola binoko nyonso album wana mais na ko pe yoka na ngopete et cartona pété yo moko yebi me ngana ko yebi soke
nayebi ke yo za songi mais on comprendre que album wana mutu nyonso alanda yango ayebi gloire kaka ya nzambe soki esala bongo te gloire a Dieu papa eyokana nango te nga naloba te naza nde na problème gloire a Dieu nalobi gloire a Dieu nzambe azwaka lokumu papa muta na mekio mais album mpenza wana ya pe valongo ecartonna sans promotion mais ecartonna vraiment makasi mais na minute oyo eza na nzembo nini oyo eza ya yo oyo eza yo eza na circulation ezocartonna. Ok, na minute oyo ndenge na lobby avant na nzembo ezoka na kenaki na tango na ke bangola barci par là na yeko sala tika na yeko sala album nanga ya oyo sous pesa moto yo e koma ki problème pepe kale boy tika nde na sala ki tika tika lolendo tika kindoki tika muibi tika kisongi Dorcas tika mokili ekomi malali tokomi kobomana ye na vi ya moklisto soki mabe maleke ekopesa bokabwani ya yo na nzambe masumu ezali mabe mama ye we ndeko tika yo on a maman colonel, on appelle ça maman colonel. Tout ça en live, hein? Bonjour maman colonel. Ouais, maman colonel Bob, c'est notre papa. Alors, donc tout ça en live, effectivement, Bambote. Maman colonel, fais ça maman Bote. Bote maman. Voilà, Dieu fait grâce aux hommes, il résiste aux orgueils. Natika maman n'a les cabots, sans Bote, ça ma belle. Le tika yo. Tika masumu ye tika lolene doboi loleno yo mwana ye tika koseka baninga bongwana ye balobela yo ndenge nini bate yo ndenge kani na baradio bakote ye oboi ko bongwana ye na bazando bakote ye na mituka lolenge moko bayembi hengalale mame ezambe mama o baninga bayeko luka zambe yokaka na ndako baninga bayeko yoka liloba ye yo mosala kindoki tika yoko beba pamba yo. Merci beaucoup papa Mutanzala. Et pour me donner tuntoyeba inspiration wana ezlaka yo moko bien zami tapesa ko inspiration. OK, merci beaucoup maman Dorcas. Je pense que ignorance est en Osée 4:6 si je me trompe pas. Bible lobby mon peuple périt faute de connaissance. Batu ebele bazana tendance à remona mabe ya baninga mais mabe na bango moko ba mona te. Bato ebele bana baninga bandoki bato mabe mekindoki ya bana na bango ya famille na bango moko bamonaka te moninga azali prêt na komona poussière na diso moninga mais nzete na diso ne moko amonaka te oyo papa na biso visionnaire ya Pierre rejeté orphelinat par le bâtisseur papa Victor Bwanzambi na maman Jeannette Bwanzambi depuis États-Unis balobaka toujours que na vie avant mona mabe ya moninga mona pe mabe na yo nanu. Vous voyez, mon mabenayo. Donc moi je pense à mon avis et Seigneur Nabiso nzamba inspiré tantôt d'une façon tantôt d'une autre. C'est la Bible auto épuisera magamnyoso, c'est cela par excellence, c'est la Bible. Et ça dit loba nzambe. Or la Bible c'est la parole de Dieu. Vous voyez? Donc tout ça zardé te pendant loba ifuna sala boy. Non, Dieu peut nous parler, Dieu nous parle tantôt d'une façon tantôt d'une autre. Donc on a osala nzembo ya basoda. Et comme interpellation nazo sana nzemba basoda nazo sana na ligne to sepela yangona po lati lokwa basoda nanati lokwa basoda donc po mikolo nazo sana nzembo ya basoda pour nous valoriser basoda na biso esengeli nzamba sunga bango to pambola basoda na biso ba osala musala makasi fuko ndima bato ya solo wana ouais fuko sunga basoda papa Mutanzala wepi ko ebani partout dans le monde. Bon wana en tout cas sincèrement na yebike partout dans le monde entier na yebani wana yebi mais na lingaka mingi nazala toujours humble pour la gloire de Dieu ko yebana wana zapona ngate zapona lokumu na nzambe donc voilà na yebani vraiment na monde entier ça c'est comme bon ebi ke côté bani balingaka mingi mbolbi nge osala nzembo basoda
couper ça basoda valeur quoi. Oui. Bon avant to zelati eso bimana ki nani ko betela maman prophétesse Odette Bouekou ayoka la présidente la fraternité ayoka mo lo Congo déjà avant. Ngayo landimi na salela moka na bundela mboka omongo na kotate na keiye tumba mwasi pena bana mwasi sena bana elikia sena Nzambe mosala na pona ya kotosa mokonzi na biso le commandant suprême tolingi tosepela tolingi tosepela biso basoda tolingi tosepela yo tolingi tosepela. Donc ça va extrait on a osala pona basoda na biso. Merci beaucoup Nanzembo Kitoko toyoki vraiment Nanzembo no pe toyoki déjà que ozape na ignorance. Ignorance tokosenga na Marci Mapunga otela biso moi ba extrait ya chanson Ignorance ya Papa Mbuta Nzala. Shilo na ngai na beleli yo makasi na nga yoyokela ngai Shilo na ngai na beleli yo makasi na nga yoyokela ngai oyembi maposa ya motema na ngai eumeli tango molai oyembi maposa Nzambe ya motema na ngai eumeli tango molai otikaka te bayenge beniyo ete banyokwama tango molai otikaka te bayenge beniyo ete banyokwama tango molai sembola loboko na yo baini basamba lelo ngai moko. Merci beaucoup wana totu kolanda extrait ya Nzembo na biya Nzembo ya Papa Mbuta Nzala Ignorance. Papa Mbuta Nzala, pourquoi ignorance? Ignorance parce que la Bible lobi mon peuple périt faute de connaissance. Oui. Et Seigneur toi bake muta pesa kanyo seza Nzambe. Voilà. Et Seigneur toi bake muta biki sa kenza Nzambe. Et Seigneur toi bake muta tombola kenza Nzambe. N'allez pas gauche droite pour chercher l'élévation. L'élévation ezali ko pas Nzambe. Et puis l'ignorance ko lingato mona poucher na diso moninga pendant que nzete na diso no moko ozomona te. Soki obeti mwana moninga gogo nanko bakobeta pe oyayo nanko. Soki ofingi mwana moninga ofingi ndeko yo pe bakofingo nanko. O lingi basala yo te ko sala moninga te. Esenge na biso tolinga. Ndenge tolinga na donc bolingo ezala. Nous pouvons prier, nous pouvons gêner le bateau beta 100 jours, 1001 jours. Mais si nous n'avons pas d'amour, ça ne sert à rien, c'est pour se mettre dans le désert. Et c'est une abisso tolinga donc tolingana, tozala na bolingo, peut tozana connaissance. Or la connaissance, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc tobimana ignorance, ignorance c'est amabe, ignorance c'est oboma, ignorance c'est obebisa. Donc voilà, c'est un peu ça maman. Merci beaucoup Papa Mbuta Nzala. Tu dois comprendre le phénomène peut-être. Oui bah que Pepe kali ba ignorance. Mabe na yonde yango wana. Ozongi suna songi Pepe kali na yebite ayemba ignorance. Bato bazolanda ba publier que ayemba ignorance. Non, je ne sais pas. Nga ignorance ondenge na te na lobi yango. Ignorance ye. Ignorance yo. Ignorance batona mokili. Ignorance, ignorance bomaka, ignorance motanzalanze. Mbi homona kaka mabeya baninga, mabeya yo moko mona katema mae.
bana ya baninga nde bandoki kindoki ya bana na yo monaka te o ignorance yo mokili ebebi mpo na ignorance mama e tokomi kobomana mpo na ignorance bandeko mon peuple périt faute de connaissance ignorance obomana mama yo ignorance osilisa bandeko libota na bino mpo na mbongo mbongo mabe ngana lei yo Dorcas yo kambuta nzala nze merci beaucoup papa Mbuta Nzala na nzembo kitoko ignorance mais malgré Pépé Kalé pas moi donc papa frère Mbuta Nzala Kalé frère Mbuta Nzala Pépé Kalé donc poye awema munga Pépé Kalé tout ça ni frère Mbuta Nzala Pépé Kalé Mbuta Nzala chante pour la gloire de Dieu. Non, Mbuta Nzala Kalé. Bah abonné na biso le Congo ne te verra jamais. Maman Marie-Hélène Kibabu Mbuta Nzala Kalé. Papa Mbuta Nzala Kalé. Mbuta Nzala chante. C'est papa Mbuta Nzala Kalé. Papa Mbuta Nzala Kalé, est-ce que nde oyembe akabiso mungonga Pépé Kalé? Oh, il sait que toi bapé au beta pe blo Pépé Kalé. Yo za en tout cas ça bien te parce que ce moko auquel sous ko changer. Donc bon je ne comprends pas dire que lobinini. Oyemba pe nzemba Pépé Kalé. Mais moi je chante pour la gloire de Dieu. Pépé Kalé ba musicien nyonso mona mutako ko sauter to lekaka na balabala bozoka nzembo banzembo zoyemba boyebike banzembo zoyemba mais dire ko bana ko tali to ipo bana ko yemba banzembo boy non nous chantons pour la gloire de Dieu tout ce que nous faisons pour la gloire de Dieu. Laisse-moi te dire que Mbuta Nzala chante pour la gloire de Dieu. Quand tu me dis de chanter pour la gloire de Dieu yango mona sale loko moko na bi ngaye na milelilelele pasi ya boye ngai Mbuta Nzala bata na mokili oyo balingi nga na yo nzambe nga na yo tokabwana donc yo olingi biso tokabwana nzambe nayembela nzambe te nasala boye non. Moi je chante pour la gloire de Dieu. Boyite ko yembela nzambe eza nango mabete mais tant ozo yemba monga Pépé Kalé mais beta taba moka Pépé Kalé et ça la moi bien pourtant on les sobiki solo bina biso ko yemba nzambe Pépé Kalé telinga na okamwa pe na ba kokosi frère Mbuta Nzala Pépé Kalé Jésus na ligno na mito non biso to lobi nzembo ya Pépé Kalé o le kakati ozali papa ya bana betike papa Mbuta Kalé pardon papa Mbuta Kalé. Bon moi je suis là pour chanter pour la gloire de Dieu. Vraiment. Donc désolé ngala ko yemba kaka nzembo pour la gloire ya Nzambe et c'est ce que moi je fais. Donc bien que ressemblance ezali mais Mbuta Nzala chante pour la gloire de Dieu. En tout cas ça songi et puis c'est vrai na confirmé bato balobaki ko ça émission na Dorcas te azamutute boko zalane bien boyo so meso comme na plateau boy o comme songi zala bo sympa bon papa Mbuta Nzala Kalé. Papa Mbuta Nzala Kalé, pourquoi pas ozwa mungongo ya papa Charles Mumbaya? Pourquoi pas ozwa ta mungongo ya frère Alain Moloto pe à son âme? Pourquoi pas ozwa ta mungongo moko ya papa Patrice Ngoyi Musoko? Yo keka na mungongo ya Kalé. Soki na biso ke na tio Mbuta Nzala Kalé et comme ba problème. Pourquoi pas ozwa baninga na yo ke ndaka mungongo Pépé Kalé? Bon en fait na koloba boyeke na uti koloba pe na répéter lisusu parce que même quelque chose opposé donc oza mutoko ozalata maître avocat. Oui. Donc mungongo nzamba pesa mes ressemblances et salami nango eza nzambe. C'est à vous ya reposer mutune pa ya Jésus-Christ ya nzambe mais pas Mbuta Nzala. Donc ndengo loba to telema to bana okende no fena malem to sur le problème ezate. Tout ça qui est malin, mais il n'y a pas un problème. C'est-à-dire que Mbuta Nzala, c'est là, songi, d'ailleurs. Non, songi, dans le bande vérité. Dans le bande vérité. Donc, orphelinat, ils ont pied rejeté par les oui. Voilà, tout ça qui est déjà dans la souka émission sur mon couloir. Merci Mampunga, derrière la caméra, aux abisso, tout ça qui est bon, on a orphelinat, oh, papa Mbuta Kamba. Oh, on est États-Unis. Papa Victor, Manzambina, maman, papa Victor, Manzambina, ma Jeannette. Moi, l'autre, on est ça, moi bien. L'autre, on est moto. Papa, t'as la monnaie, moi, papa Mbuta Kuna.